Mbote bandeko balandi à la personnalité TV. Lelo toye kokundolela bino ba terrain na cadre ya Mama Doris Lema la personnalité TV. Ba gros bisous. Eza mwana na bino peleki na bino bolela na la personnalité TV. Moi c'est kitoko. Moi sanzela lini lokola porte alola. Lelo toza awa na komini ya Maluku na quartier Kitini toye kokundolela bino ba terrain. Bino mo bozo mona oza na projet ya kosala ba ferme, oza na projet ya kosala ba jardin, oza na projet ya kosala o ba maison. Toza awa na komini ya Maluku. Mokolo esika atongaka na mboka na ye. Mokolo esika atongaka na mboka na ye. Merci balandi la personnalité TV. Awa tozo pesa bino ba détail to bandi awa toza précisément awa na Prince. J'espère bozo mona bino moko donc toza na possibilité ya makambo ebele awa na Prince ya Kitchen awa. Tozo kota na kati ya concession na biso to pesa bino ba détail ndenge nini ezali. Balandi la personnalité TV. Mama Doris Lema, moi si kitoko. Voilà, balandi la personnalité TV. Toza awa na 1 hectare ezote kama $5,000 na cité. Toza na projet ya kosala ba cité, toza na projet ya kosala ba cité, toza na 1 mètre awa 1 hectare ezote kama na 5,000.
Thank you.